Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, salut, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépend de la beaucoup yamba vidéo na biso, jamboyenu, mbote nabino, hello. J'espère que non, vous allez bien, la grande famille. Naloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà, ticket nzambe nanga pambola bino bandiko. Babon début à semaine, balandignon soya BBC, quota aimé partager. Ceux qui pèsent la liboso, tozo invité yo, ya kozala vraiment à l'aise, s'abonner ou kozala vraiment dessus. Voilà, et zanga wabino BBC Mpoi TV, famille Libota, on est ensemble, les Péchalove, la Chine toujours, voilà. Bandeko, je crois titre na biso bomoni, photo et miniature bomoni. Semaine et bandi, makamupe jali, voilà. Là, bomoni artiste na biso mibale na kombo ya Theresia na Papi Kader. Je crois biso nyonso tomona ki ezaki juste na moment ya matanga ya Janify, paix à son âme. Et voilà. Ba artiste babima qui vraiment ba yamba ki bango, ba oya diaspora, ba lika ki na ba plateau ebele, or ya elle, or ya malade, ya matanga quoi. Era matanga ya Jani. Et tout le monde qui Papi Kader, moi personnellement, na CP là na intervention ou encore na ba réponse à Papi Kader. Et là qui c'est qui vraiment que non, aza mutu moko mutu et salaka. Et puis aza mutu moko ya ba sentimate. S'il s'agit à la vérité, oyo ezomona na miso abatu alobaki. Tout le monde qui je crois na salle là kango pekutu analyse ya kolobake non. Papi Kader et loko moko a épinglé à kolobake non. Si aujourd'hui tozomona batu bazo finga belle vie ezo lekela ye makasi parce que koya ya belle vie ou encore ko nani belle vie pardon ko fongola chaîne ko sala ba film mais belle vie a changé makambo ebele na monde na bango ya ba artiste na monde na bango ya art na monde na bango ya ba comédie et tout. Donc a fongola qui vraiment poke oyo nga personnellement na zwa ki yango pe na sala ki yango analyse na zwa ki pe ba appel ebele na zwa ki pe ba commentaire o ezalaki ke non batu bazaki d'accord na Papi Kader bandeko to sa musala to longola nanu ki fanatisme to lo bakaka ya solo parce que monde lelo elingi injustice trop monde lelo bazo applaudir batu o bazana injustice batu bazo sala makambo a bien tende bazo applaudir Papi Kader na mona ki kutu paro te akolobake non ya ke non azanga mbu ya belle vie ou bien ayini nani sila na yoka ki eloko wana te na intervention na yoko na sortie médiatique na ye Papi Kader c'était juste une question o ba posa ki na question ba posa ki a fongola ki parenthèse ya kolobake non ezo lekela ye bandeko c'est vrai ezo lekela batu ebele zaka Papi Kader te ya komona ke non musala belle vie azo sala o ezo sunga batu musala belvi azo sala amemi changement makasi na monde encore na okelo bana jeune na bango ya comédie amemi ba changement ebele et abeta ki c'était ya koloba ke non na tango ya ba CD na tango ya ba cassette bato wana ko vivre mingi na ba producteur ba bana penza ko pesa batu mbongo ou encore ko futa ba artiste comédien vraiment bien té et to bana ko mona ba artiste comédien ba qui plus na matolo ou encore na mabanga wana ne bana ko sala ke non ba artiste ba survivre et chez Belleville c'est pas le cas chez Belleville mutuza na salaire na yo na sima salaire na yo wana toyoka kapete mabanga na ba film ya Belleville toyoka kate bande ko effectivement to bana ko lemba poto répéter ango lisusu to bana ko lemba mabanga na ba théâtre
Non, tu komona awa José de Londres pe abandi ko sala ba gag na ye ba film na ye ba 15 minutes ya ba 12 minutes azo lancer. Mais ce que na ba commentaire tu verras que non c'est beaucoup de gens. Oh bazo koma non de Londres dosé nanu. Mabanga leke belé, mabanga leke belé. Donc atikala ne loko na makila ya mabanga. Or, biso toza na besoin ko yoka histoire nini bo memeli biso. Toza na besoin ko yoka ba kombo ba tuté ba kombo ba tout. Donc tu sens que théâtre peut-être ça, film ça peut-être il y a 10 minutes, mais film ça il y a 10 minutes, mais peut-être 6 minutes il y a histoire, 6 minutes il y a mabanga na mabanga. Boy bisanga. Boy bisanga. Alors c'est ce que ezaki révélation moko makasi o pe papi Kader afongola ki. O a révélé qui? Peut-être que tu me bande yo kangote, bande yo bangote pardon. Tout ça là qui a une intervention na ndenge moko ya bien ya koloba non. Tu féliciter nani Belvi. Bango pe ba papi Kader man que bazala ba artiste comédien bazala na diaspora. Ba mona ka pe musala ba mona changement na musala o Belvi azo sala. Kala ba producteur bazaki ba bande ko futa ba artiste était. Ba artiste bazaki plus besoin ya visibilité. Na sima visibilité wana ba pesa ba nani boza na espace peut-être ya mabanga pour peut-être na sima mabanga ne boko vivre. Boko survivre encore ba bandotine de la bino mbongo ka ndenge za la mabanga ba futelaka. Et na temps wana ya ba producteur. Aucun za la peut-être rôle oyo peut-être vie de loin à jouaka. Au lieu de pesa peut-être vie de loin rôle wana boke ko pesa mutu mususu po azande ko ya azande ko ya aza mutu aboye aza peut-être leki ya producteur o aza peut-être moi si ya producteur aza peut-être boye bo comprendre nga bandeko. Alors ezalaki que ba pesa mutu tableau ya mutu o peut-être il faut intervenir bien ba ne ko respecter en côté. Na uti opesa bino exemple place peut-être vidéo à couper à jouer puis place wana mais va pesi mutu mususu pour peut-être pour na connaissance ou peut-être producteur abima kinaye ou encore ezaki na ba réalité belé. Mais chez Belvi c'est pas le cas. Chez Belvi ezaki non rôle il y a Belvi ou encore rôle peut-être il y a Dacosta eza awa Belvi okene kozwa nani geshote acha na place wana. Ceux qui botali façon d'Acosta jouaka, ceux qui botali façon Gesho jouaka, baza deux personnes différentes. Mais ceux qui peut-être Belvi a commis filmé, atali a dit que non filmé oyo place oyo d'Acosta munde mutu fasa nini a jouer place oyo. Yango monaka ba filmé Belvi a tournaka, to monaka batuka ba même personne penza te parce a changeaka batu po ebi valeur ya artiste. Belvi a yebi valeur et artiste ya koloba keno place où il faut artiste hôtel inde à jouer et tout le monde n'a pas à lycée peut-être artiste wana singalobi non n'a besoin na peut-être tableau boy le quoi ba tupe ba boy akate ke no wana za Belvi kandi OK jouer et moko tozo mona Viviane neti na film tozo tala ya Belvi tozo mona Viviane. Donc c'est-à-dire que non azoye ba ko différence azoye ba capacité ya mutu ya artiste moko ya koloba que non place il faut kana chaye Belvi pas na bande kote si fala lo ba ay place à Dacosta na zota mona noko nanga wana za ko bebisa musala. Alors Papi Kader il avait juste relaté à Tali na temps ya kala na temps ya sika non il faut peut-être arrêter à kofinga Belvi. Il y a un grand changement au Belvi a memi dans le monde art. Et alors voilà, Mama Telesi, à côté qui n'a nunda quoi, indela qui a biso nyo sotobi que no azu sikoyo, asilami siko avant la place moko. Mais non, Mama Telesi a bimi isusu, pour na koya, ko balukela encore koya ko balusa maloba o Papi Kader alobaki. Tout ça c'est quoi? Sentiment. Sentiment bosa makamuna ba sentiment boko simba mituto zao on ba sentiment na boza nga kosale la âge boza nga vraiment kosale la âge bo simba mitu awawa moko nazota la bano ba elelo botala ta grâce luzolo botala grâce luzolo botala bano bazo jouer na film ya grâce luzolo bana na bazo ya moto bon mona keno bana na ba okunda bido nyonso ba mama bozala na respecter ba mama bozo bima pona kwa ko bebisa musala théâtre
Non, mon maman top azo accompagner bango. Nazo mon appel maman Milo pas azo accompagner bango. Comme pour dire que non, parce qu'on a peine besoin de maman Mikolo, maman na yakala. Mais bah qu'on trier. Pour ça il va me miner le quoi maman télé suana virus et ko baby ça musala. Alors maman télé c'est abimi pour na koya ko lobela. Papi kader na makambwana ya lobaki. Bandeko to longola na nos sentiments. To tchana nos sentiments. Na to tcha sentiment à côté. To longola pe qui fanatisme. To solo là vraiment ce qui est réel. Est-ce que maman télé ça qui mutu moko ko bima ya koya ko répondre peut-être ko répondre papi kader na propos o ya tena ki wana o encore na propos o ya loba ki wana ya koloba ke non belle vie nazo kamwa lorsque batu bazwa ko finga belle vie. Pourquoi batu balingaka vérité te? La grande famille, aimez partager s'il vous plaît. Bon aimez beau partager tozo solo là. Et ça m'a bien, et ça m'a bien. Maman télé si azongi lisusu. Abata meki kaka pour quelque temps azongi lisusu. Azongi lisusu. Toza. La grande famille bon aimez beau partager tozo solo là. Et maman télé sikoya siko ko répliquer sur propos ya papi kader biso no sotoyebi pe papi kader et papi kader pe alobi na ngambu na ye non maman télé si nazane loko mabe na lobaki te soko koya ko répondre nga pona ba sentiment po lingi mutu moko boy ozo défendre mutu bandeko ngai na lobaka ngo lorsque je viens peut-être ko défendre mutu na défendre mutu na babiloko o eza ya solo na sala la sentiment te bandeko ya osale la sentiment un bon jour to osimba mitu ya osale la sentiment osimba mitu le kwa mama na mukolo nani mama telesi et loko ezosala nga passe eza kaka ke na age na bango wana bazaki bato moko boya koyeba kobongisa musala ya bandeko mais bango nde bayaya mikolo bazwa kobebisa théâtre nyonso na po anini bapesi ba fini au $30 ba fini au $40 amoni ke non asilamaki ya gabi mutu azolia ba mbongo trop mikolo enda azobima azolia ba $40 ba $30 ba $50 ye monde azo ba pas moins ya $50 donc ba mbongo wana abane ko rater ango azongi sus toza toko répondre kana ba popo ne nyonso loba bilo moko boza na malunga parce que nga na moni place okoya ko luka guerre na papi kader parce que papi kader aza artiste ozo sentir artiste azo solo ozo sentir mutu ndezo loba mutu ezo fonctionner papi kader aloba ke loko oyo ezaki ya polémique te aloba ke loko mo juste il a révélé qui il avait juste révélé à Koloba Bandeko bota la temps wana ya CD bota la temps ya cassette bota la temps ya ba producteur bota la lelo alobi pe je o mayonnaise abane ko sala pona ba mbongo o mayonnaise abane alobi ne kaka vérité a révélé eloko moko o peut-être batu ba ignoraka bo finga peut-être vie ne eloko moko bo eso pi ande ni mais tant que batu mususu na kona moko ba lobaka te papi ka de rabimara te pona ko loba oh de belle fille boy non il n'a même pas ces temps là c'était juste en passant ba yambiye na plateau ndenge za kaka ya ko solo la peut-être ya ko loba ah musala na bino za ndenge ni ah nga kutu ezo lekelanga ne na mona ka bazo finga belle vie aza fille moko il fallait ko féliciter alakisi ya fongoli poke botala tawana botala lelo depuis belle vie so botali belge ya belle vie oyo batu nyonso ba fongoli ba chaîne est-ce que tozo kata ba mabanga o sentir batu bazo travailler avec conscience siko tangu télé si maman télé ça ko répondre papi kade papi kade pe akoya ko zongisa susu na nzela kitoko makasi biso to ozela kaka parce que papi kade abimi alobi ako répondre ye siko te asili sana ba posa na ye nyonso après akoya ko zongisa ta siko aja mama mukolo botala aja mama Teresia mama télé si wana botala ye après botala batu o peut-être azoya peut-être ko luka guerre na bango bo mona ke non ezopesa valeur ya muntu te epesa valeur ya kibomwasi te ezopesa valeur ya age oyo ye aza nango te
ba make-up ekosa bino te. Ba pantalon wana bozolata, ba ketch wana bozolata, ba serviette bozolata, ba polo bozolata ya soi-disant que non kaka que non tango ezokende bongo. Mais non, bosalela pe âge, bobosana âge na bino te. Papi Kader, il n'avait pas insulté qui n'a mutu te. Ce que koya o défendre loko wana, mais ngane tinga personnellement. Na omona peza kaka oza mutu ba sentiment moko ya buzoba. Eza sentiment moko ya buzoba soko koya ko défendre parce que ye azaki na ebi kutu te so Papi Kader, so ki aza SB, so ki aza famille libota, même pas. A épinglé kaka eloko moko boye akoyebisa bato botala. Bo fingela mwasi na nini. Aza parmi tokoki oloba aza mutu oyo atie donc apesi musala na biso valeur. Kala tozala na ba valeur oyo te. Lorsque azo ba valeur donc il a moni mbala moko mongo kala baba no pesa mongo ba mbongo moko mike oyo yango te. Okoki pe koya boye na tournage pe bazu yo te place yo peut-être il faut jouer oza na talent wana oza na nani wana mais bazu mutu moko boye aza même pas na talent pona nini pona kaka keno ba réalité. Mais chez Bellevue c'est pas le cas. Ce que jouaka i na tableau ya mutu ko jouer i acheyo akoki ko zo mutu a jouaka BTR ko chena i pour peut-être na pesa bino exemple pour comprendre lisolango bien. Si comme maman Telesi obimi pour na ko répondre Papi Kader au moins te que no sopi o makasi. Ça la examen de conscience yo moko na nuzongisa na no kala na lelot. Ma bébé ka so que jouer et pas belle vite. Ozongi lisusu maman Telesi. Ozongi lisusu. Donc au monika ke no otikela ki ya gabi espace yesiko ba mbongo ezokota kuna ba $40 wo bobi makawana po boya ko sasa belle vie. Omisango. Parce que makambi kutu o Papi Kader alobakana. Et ça fait déjà 1 mois depuis nani artiste na biso nani personnam Jani akufaki. Nga kutu ne na yaki après Papi Kader kobima boy ngane na yaki kutu mutu aliboso na okyo lobango. Pour la révélation o Papi Kader abimisa ki na ye na relater bato botala. Et loko o Papi Kader alobi loko moko eza vraiment ya solo. Mais autant limité ma batou aza mitema mabe bandimaka mutu te. Ezaka loko ndeko na biso nani artiste oyo utaki kokufa Jani Fay. Ba talent na ye. Lorsqu'il était vivant, il a été humilié et tout. Mais talent na ye bozaki nango na kati ya mutema bozo bombango. Tant mutu atie zolo likolo, bobandi koloba to bungisi mutu, to kozwaka su mutu aboye ndenge wapi, to kosala boye ndenge nini, atiki biso boye, atiki vidi na musala na biso. C'est pareil avec Bellevue. La grande famille, beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Aimez partager. Ah, la la Papi Kader. Attaquez. Naza simanao. Papi Kader. Naza simanao papa. Parce que na lundi déjà ba émission no plus ba émission belé au solo là vraiment très posé. Ozo zongi ozo donc tu ramènes ozo ramener penza maye là-bas tout savoir à ozo ramener ngo. Comme maman Telesi yo et donc il y a yo guerre eza na mutunyo sezo qui peut souter. Pour na sentiment na pour na ki fanatisme. Ce qui nga yo na place na yo na kolinga na lie koto na ofu na obondela bango nyonso mibale po na kolia kitoko. Lorsque bo okoka kosaba biloko wana te ezolekelanga ezolakisa niveau na bino eza trop bas. Et bozo bosana keno il y a d'autres personnes au balanda kabino ba otala keno ba omona bino keno boza batu moko bien te boza ba elema boza ba virus. Ka so ki pe oleka ka pa Bellevue te o Bellevue a futa yo te. Ce ka Bellevue a futa yo a di pa biloko nyonso na bo sala denda. Il y a Dieu dedans. Alors Papi Kader na minute à répondre maman télé si nenga bima ki pona ko répondre makambo akala ba ye ba la musango. Ope afinga ki mutu te. Atushaki ni mutu ya koloba nini ya lobi kaka.
na monde na biso elekela ngani na omona bato bazofinga belle vie. À vrai dire, belle vie aza mutu moko a valoriser musala na biso, a valoriser artiste et comédien. Akendaki nango na polémique te. Soki ozaki mutu moko koloba keno conscience ne koloba te, alobi ya solo to tika to doser ko finga mutu. Mais te laisse aye, alobi aye ko répondre siko nani? Papi Kader na mayonnaise bango nyoso lokwa ye pa lobaka na ye a fongola na ye kaka. Alors, tous la papi Kader pe alobi ke non, maman te laisse 6 alors ba posa na ye nyonso parce que toyebi ya koleka na ba plateau ata 5 6. Après papi Kader a oyela ye. Biso pe toza simasi. C'est au moins ça la grande famille, beau aimer, beau partager. Plaisir nangeza sous tokutani lelo. Alors see you, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.